tabiangili te ya oyo na kombo na almanaka na lingomba na nouvel âge kasi ezali koloba ebele koleka almanaka na nouvel âge. Elanga ezali monene koleka bokoki kosilisa yango te na solo kaka na kokata yango biteni biteni. Na bongo na solo nyonso tozali kosala ezali kaka ete tozali kozwa biteni na likambo oyo mpe kokangisa yango elongo mpona kobimisa na nsuka mobimba na elilingi na etumba monene likolo na Yesu Kristo lokola mobikisi na molimo mpe lisusu mingi mingi bonzambe na Yesu Kristo. Bongo nani moto yango azali na sima na lingomba na nouvel âge? Lisusu awa ezali mawampo na koloba yango kaka bokonzi moko wana emonani ete bisika nyonso yango nde ezali na nsima na bililingi lokola etando ezangi suka lokola ndako na araignée ezipi makonzi nyonso. Moto oyo azwami mingi koleka bato nyonso na ebandeli na lingomba na nouvel âge abiangami na nkombo na Teilhard de Chardin. Sikoyo Teilhard de Chardin azalaki nani? Sikoyo boyeba ete azalaki nsangu na ba Jésuite. Teilhard azalaki kokanisa bomoto oyo esangani na kati na Nzambe mpe kosalama na bonzambe na ye moko kino akokoma omega. Likanisi oyo ezwami lelo epai na bakambi ebele na lingomba na nouvel âge. Moto nyonso azali na maloba pe iloba nyonso na kopesa awa ezali na likomi na yango. Na koloba likambo te na solo Chardin azalaki moko na bakomi oyo bato na molili na nouvel âge batanga mingi maloba na ye. Bongo lingomba na ba Jésuite nde bazali na solo kobenda nsinga na nsima na makambo. De Chardin ye moko akomaki bokutani monene na nsambela likolo na Kristo moko na mokili mobimba oyo akosepelisa bango nyonso. Bomoni ndenge ezali kokamisa emonani epai na ngai lokola bobele mbongwana ekokani mpona mokili mpe bobele lolenge moko wapi ekoki kozwamela nsambela na mikolo ekoya. Awa lisusu soki bokobimisa losambo na Lucifer mpe tomonaki ete soki tokobimisa losambo na Lucifer mpe tomonaki ete lingomba na ba Jésuite na kosalela franc-maçonnerie batomboli Lucifer na bonzambe mpe bakitisi Yesu Kristo. Lisusu bazali koluka Kristo moko na mokili mobimba oyo akosepelisa bango nyonso kasi balingi Yesu Kristo te po ete akokani kaka na ye moko. Na mokanda na le secret de gnostique makomi oyo nyonso na nouvel âge ezwami na gnosticisme oyo elongolaka Yesu Kristo lokola moto na kati na makambo nyonso. Pe bazongisi Lucifer na esika na eto na to moto lokola Nzambe na suka. Bomonaki ba ebionite, ba marcionite, ba gnostique mpe ba thomasine bango nyonso bazali kote ete Yesu azalaki kaka moto nyonso mpamba akufaka mpe ete na bososoli biso tozali banzambe pe lisusu ete bonzambe na Kristo ezali kozwa ndenge moko na lolenge biso tozali banzambe. Na nsima na makambo Église catholique romaine ezali kokonza makambo na molili na lolenge nyonso ezali kutu na bepiskopo lokola bepiskopo oyo bazali kokende bisika nyonso baoyo bazali kosala makambo na bato na makambo na molili. Oyo ezali moto abiangami na nkombo na Don Bosco azalaki na emoneli moto amonaka na katolika azwaki emoneli na 1862 na kati wapi alobaki ete amonaki masuwa na nsango malamu kotambola kati na makonzi mibale na kondima na ndenge mosusu kofandisama na masuwa na nsango malamu kati na makonzi mibale na kondima mpe makonzi mibale mazalaki motuya moko likonzi molai Ekaristi oyo elingi koloba ete Yesu Kristo apesamaki mbeka lisusu mpe lisusu mpe lisusu mpe lisusu na solo elambo oyo elakisi kufa na mikolo nyonso na nzela na misa na solo na ngonga moko to na minute moko ndenge basalaka yango libanda endimisami ete Kristo atikali kaka na kobakama na kufa na ekulusu kobakama na ekulusu mpe lokola ezali nzoto na Kristo na solo elambo ezali molulu na suka na elonga na Lucifer likolo na Kristo. Likonzi na mibale oyo balobaka ete ezali moke koleka ezali na Marie likolo na yango oyo elingi koloba polele ete Yesu
alongolami mpe molobeli mosusu azongisami. Sikoyo yango nde likambo emoneli oyo elingi koloba na solo. Na bongo na maloba na bakatolike elingi koloba kondimisama na elambo mpe Mari na mokili mobimba. Sikoyo ebongi tokanisa yango na kati na makambo na molili. Mari akoki kozala mobali mpe mwasi mbala moko. Bongo ata botie nzambe mwasi wana Mari Isis Astoret, ata nyonso bokotia wana to botie nzambe mobali akokani ekeseni mpo ete azali nyonso mobali mwasi. Bongo okoki kotia Apollo wana elongi na Apollo, okoki kotia Osiris wana, okoki kotia moko na bango ekozala solo ndenge moko mpe ete Blavatsky alobaki ete bazali ndenge moko. Genèse 3:6 nyoka alekaki nyama nyonso na mokili na mayele mabe oyo Yawe Nzambe asilaki kozalisa. Alobaki na mwasi ete Nzambe alobaki solo ete bokoki kolia bino bokoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga te. Mwasi azongiselaki nyoka ete tokoki kolia mbuma na nzete na elanga, kasi mpona mbuma na nzete yango katikati na elanga ya Nzambe alobi ete bino bokolia yango te mpe boko mama yango te ete bokufa te. Nyoka alobaki na mwasi ete bino bokokufa solo te, po ete Nzambe ayebi ete na mokolo bokolia yango miso na bino mikofungwama mpe bino bokozala pena moko na Nzambe koyeba malamu mpe mabe. Yango nde etumba na ebandeli na Eden. Motuna Nzambe alobaki bokokufa solo, nyoka alobaki bokokufa solo te. Bongo moko na bango azali kokosa solo te, moko na bango azali kokosa. Soki na solo okufi ozali bongo ekelamu mpe na solo ozali Nzambe te. Awa nyoka alobi na solo soki bokolia yango bokokoma pela moko na Nzambe. Lokuta mosusu ezali na lokuta mibale ekangami na Eden oyo nyoka alobaki. Na bongo franc-maçonnerie bateyaka ete ezalaki na lolenge mosusu wana, ete ezalaki bongo diabolo ndenge tomonaki ye moto alobaki bosolo mpe Yawe nde moto na lokuta. Yango nde tomonaki na makambo nyonso na baframason balobi na solo babaloli yango liteya oyo nde ezali likonzi na mateya na bajesuite mpo ete bajesuite nde babimisi franc-maçonnerie. Emonaki mwasi ete nzete ezalaki malamu na kolia, ekomi awa mposa na kala na kolia ebimi mpe kitoko na miso mpe ete yango ezalaki malamu mpona kozipola bososoli na moto, ezalaki likambo monene. Akamataki mbuma yango mpe aliaki mpe apesaki na mobali na ye oyo azalaki na ye elongo ye mpe aliaki malamu. Yango nde etumba ezalaki na Eden. Soki ezalaki ebandeli suka ekozala ndenge moko, elonga na ndenge moko oyo nyoka azwaki na ebandeli akomeka kozwa yango mpe na suka. Bongo to banda na Marie Becker edi mobimisi na lingomba na science chrétienne, to bandi kozwa mangomba oyo bamipesi nkombo na bakristo kasi bazali kote makambo nyonso oyo ezali na bokristo te. Oyo ezali likambo na mayele koleka, moto te akosami na yango. Boni mpo ete nkombo na bokristo ekangisami na yango elingi koloba ete ezali na makambo na bokristo, boni ezali solo te, ezali lokuta. Akomaki mokanda na ye na la science et la guérison avec la clé des écritures oyo eponamaki lokola moko na mikanda ntuku nsambo na mitano oyo ekomamaki na basi oyo ebongoli mokili na Association nationale des femmes écrivaines des États-Unis d'Amérique. Bongo ezali mosala monene moko na mikanda ntuku nsambo na mitano ekomami na basi mpona kobongola mokili kokamwa. Sikoyo Marie Becker edi alobaki nini? Awa tozali na maloba na ye. Science et santé avec la clé des écritures oyo lingomba oyo na losambo basalelaka lokola makomi ebakisami na Biblia. Na solo mabe ezali te. Ezali moto te, esika te to eloko moko te, ezali kaka likanisi moko na biloko na mpamba. Page 71. Na bongo na mituna kaboya azalaki kofanda na mokili nini? Na solo oyo na biso te. Yesu likanisi na nzoto na moto monene koleka na likanisi na Nzambe mpona kondimisa mpe kobebisa mabe mpe komema seko na moto na pole. Page 589. Ok, bongo Yesu azali elakiseli mpona kotalisa biso ete tozali na seko.
kasi nzambe alobi okokufa te boni alobi bongo te iyo alobi yango kasi ye alobi te moto azali seko tokanisa ete moto likitoko mpe na seko atikala kozala te. Page 302 Biblia elobi ete azali ekelamu moto akelami kasi ye alobi te azali seko atikala kozala kaka seko. Kufa ezali kanisi na mpamba bomoi na kati na eloko likambo nyonso na kondimisa solo kufa ezali lokota mpo ete yango ezali kotelemela bosolo ete moto azali molimo. Page 584 ok bongo kufa ezali te. Nani moto alobaki ete bokokufa te? Nyoka nde alobaki bongo. Molimo ezali eteni na bonzambe na moto mpe esumukaka te yango nde seko na molimo. Oh, ezali te na kokama makasi. Bongo tozali na biteni mibale loposo oyo ekufaka molimo ezali seko mpe kati ekoki kotikala kosumuka te. Boyebi yango nde mate na bagnostique oyo banikolaite balingaki mingi. Oyo Biblia elobi mpona yango nzambe ayini yango. Ete nzoto oyo ezali solo loposo na makambo nyonso osalaka na nzoto ezali likambo okoki kolia nyonso olingi okoki kosala nyonso yo moko okoki kosala pite okoki kosala nyonso olingi nani akotala yo okolongola kaka loposo mpe kokoba na seko. Nzambe alobi epesami na moto nyonso akufa mbala moko nsima kosambisama ezali lisolo oyo ezali na Biblia te ezali elobeli na nyoka. Akomi mobali na mwasi wana bongo bazali koumela elongo mpe seko na nzambe libela balakisami na bokokani ekumisami nzambe tata mama na suka te ezali bongo nzambe na bilongi mibale tozali na ye awa mpe akokani makasi na Lucifer koleka kokokana na nzambe mpe likanisi oyo na nzambe tata mama ezali na Biblia te. Soki okokaki koloba moboti na biso oyo ozali likolo kombo na yo ebulisama kasi asali bongo asali yango te alobi tata na biso oyo bazali likolo na solo ezali moko na mangombo oyo bamipesi nkombo na bakristo tozali lisusu na awa na lingomba mosusu bamipesi nkombo na bakristo lingomba na bamormon bango moko bamibyangaka lingomba na Yesu Kristo na babulami na mikolo na suka. Awa bozali na nkombo na Yesu Kristo ezali kosalela malisusu mpe sango euti na mwange oyo mobomi wana yende mwange moroni na lingi kosala liseke na nkombo liseki na nkombo oyo te ata bongo ye oyo atelemi na songe na globe ayuli kelelo na ye. Awa bozali na eglise na solo na bamormon ezali na maninisi te kaka lokola loge na bamason bozala na ninisi ata moko te mpe mobimisi na lingomba na bamormon azali moto mosusu te bobele Joseph Smith. Pe Joseph Smith azalaki maso na degré 33 ezali kolobela bino nini nani azalaki nzambe na ye? Soki azalaki framason na degré 33 bongo nzambe na ye azalaki Lucifer. Sikoyo oyo azalaki moyekoli na ye azali mosakoli alandaki soki bolingi mokonzi na bamormon Brigham Young oyo azongaki na esika na Joseph Smith mpe akomaki kozala framason na degré 33. Malamu totala yango malamu lingomba na Yesu Kristo na babulami na mikolo na suka mate na mormon mobimisi na yango John Smith azalaki framason na degré na likolo mokitani na ye Brigham Young azalaki mpe framason na likolo mosusu na kolandela makomi na mokanda Black Rob Brigham Young azalaki moninga na motema na Peter Desmet moko na ba Jesuit minene na Amerika na ekeke na zomi na libwa. Oh, tozali kokuta bango bisika nyonso kasi bazali liboso na makambo babendelaka nsinga kaka na sima po ete balakisaka bango mosapi te kasi balakisaka bato mosusu mosapi. Botala awa Joseph azwaki na maboko na mwange bitando na olo na mateye na sika makomi likolo sikoyo tokotuna ye moko ayebisa biso soki oyo nalobi ezali solo ezalaka malamu kotanga yango na makomi na ye moko na mokanda na ye na nkombo histoire de l'église alobi na mpoko nazwaki degré na liboso na franc-maçonnerie na loge na Nouveau wana tosangani na ndako na ngai na mosala nazalaki na loge na bamason mpe natombwamaki na degré sublime ekomami wana ebimi na monoko na mbalata bokoki kowangana yango te mate na mormon ebimisamaki na franc-maçonnerie oyo bakonzamaki na nani na ba Jesuite iyo sikoyo
ekokaki kozala likanisi na bango mpona kobimisa lingomba moko oyo ekokonza moko na mboka oyo ezali kosala États-Unis mpe elongo na baframason bakonza mabongisi nyonso na mboka. Po ete moto nyonso akozala na bokonzi azala framason to azala mormon moko na bango. Likambo na ntina monene. Kaka te mpo ete bazali moko na mangomba oyo bazali na sango ebele koleka na moto nyonso azali na bomoi. Bakozwa likambo nyonso na ntina na yo, baboti na yo bazali banani esika watu ozalaki kofanda nini osalaki likambo nyonso etali yo bazali na sango na yo nyonso. Oyo nde liboke na sango oyo ekozala na ntina monene mokolo moko ntango ekokoma likambo na kosomba mpe koteka mpe ekopesa bokaboli na sika. Boye bazali kobongisa mosala monene na lingomba na ba Jesuite. Soki botali lingomba na ba Mormon bazali na molulu ndenge moko na oyo na franc-maçonnerie, bazali na elamba na mesa na bango mbote na loboko ekeseni moke ndenge bozali komona awa, bozali na mbote na bango na loboko ebombani mpe bibendelo nyonso wana oyo ezali mama na tempelo na bango na Salt Lake City. Bokoki komona yango lisusu ezali esika na kokanga monoko na kimia. Mpe soki okoti mpe otali kuna okomona liso emonaka nyonso mpe mbote na loboko na bamason na kati na yango bokomona sanza mpe elembo na baladad mpe moi na pentagramme e balolami. Ndoki na kala mason mormon mpe moto na satana Bill Schellen abetaki sete ete moto na magie pentagramme e balolami ezali kaka na mosala moko yango ezali mpona kobianga nguya na satana mpe komema komonana na bokonzi na diabolo na mokili. Bongo oyo ezali elembo yango na tempelo na bamason nazwaki bilili yo oyo ngai moko nayebi solo ete ezali kuna. Maloba mosusu bokokuta pentagramme na satana na ntalo mpe na malamu mpona kobenda na lifelo nguya na nkolo na biso satana. Eloko oyo na nguya makasi koleka ezali elembo na mokili moke mpe ezali bosangani na nguya nyonso na molili. Na ndenge mosusu ezali na amulet to talisman moko te eleki na nguya na kutu epusani na nguya koleka lokola pentagramme na satana. Ezali na ntina komona ete ezali bongo na mabendele nyonso na mokili, ezali bongo lisolo mosusu. Bongo soki totali na tempelo na bamormon tokomona yango ebalolami mutu na se na lolenge wana ntango nyonso bilembo nyonso oyo bizali bisika nyonso na tempelo na bamormon. Liso emonaka nyonso kuna likolo, kuna na se bilembo na moi bazali na bacercle na ebandeli bazalaki kutu na bilembo na katikati kasi ekomi na kobatama makasi mpe balongolaki yango. Na kati na ba eglise na bango na esika moko wana bokomona monzoto na David bilembo nyonso wana bizali na lingoma na bamormon. Botala bozongisami na bonganga na Aaron, balobaka ete bazali na bonganga na Aaron, sikoyo na bongo ezali kotuka mpo ete nani akomaki nganga monene mpona libela Yesu. Elingi koloba bazwi mpona bango eloko moko ezali na moto mosusu, bazali koyiba mosala mpe bokonzi na Yesu Kristo. Cathy Burns akomi mokanda na ye Masonic and Occult Symbols Illustrated alobi bango nyonso lingomba na bamason na bamormon bazwami na bonganga na Melchisedek na rite na masonerie écossaise degré 19 ebiangami Grand Pontife ezali nde na kati na molulu oyo mozalani akopakolama na mafuta asalami mpe abiangami nganga na libele na molongo na Melchisedek. Nakanisaki ezalaka kaka na moko na molongo wana lelo solo te. Bongo bango nyonso mibale ba mormon mpe ba franc-maçon basalaka yango. Hébreu 5:5-9 elobi na biso ata ndenge nini boye mpe Kristo amikembisi te ete azala nganga monene kasi atiami na Nzambe ete azala nganga monene na molongo na Melchisedek kasi bato na makambo na molili ba mormon mpe ba maçon bakumisi mpe bamikumisi mpe bamipesi moko bango moko lokumu na bonganga oyo epesani bobele na Kristo. Bongo ntango topesi mateye oyo nkombo na etumba monene bokoki komona lolenge nyonso na mokili ebimi wana ezwami lokola koyiba bokonzi na Yesu mpe bonganga na ye. Oyo ezali
ndambo ezali ndako na bayembi soki bolingi na tempelo na bamormon ezali esika wapi lingomba na bayembi na bamormon bayembelaka. Nani atikala kobendana te na eyembeli na lingomba oyo? Ezali banzembo kitoko koleka nyonso bokoki kokanisa. Bayembaka mingi mpona bayebani mingi mpona banzembo na bango. Kasi soki boyebi ete na kati na lingomba na satana bokoki mpe kobyanga Yesu mpo ete Yesu elingi koloba Yeshua, Yeshua elingi koloba Yawe mubikisi, mpe Lucifer azwi mpe kombo moko wana. Nde bokoki koyemba banzembo oyo kitoko mpona molimo mosusu na kotalela nani bozali kotosa. Bongo mingi na bamormon na solo bayebi yango te mpo ete lisusu na lingomba na bamormon ba degré ezali mpe bokokuta bato na kati na ba degré na likolo koleka, kasi bato na degré na se bayebi solo eloko te. Bana mike oyo basi bazali kotambola kuna bazali kolakisa bato na zinga kolobaka makambo oyo batangi, kasi bayebi kutu oyo bazali koloba te. Soki botali awa na etonga na bamormon kuna na lobi wao ezali kitoko, bongo ezali awa ebele. Tokoloba nini mpona mate na bamormon? Totala nanu oyo section 27 Doctrine of Covenants verset 11. Bamormon bateyaka ete Adam azali nzambe. John of Jesus Curses volume 4 oyo ezali makomi na bango na lingomba ete masumu elongolisami na makila na yo moko. Wana elingi koloba nini na biso? Ezali liteya na Biblia te. Le livre de Mormon Alma 7.10 elobi Yesu abotamaki na Jerusalem, ezali na Biblia te, ezali moke kasi ezali kopesa nkanda. John of Discourses volume 2, Kristo abalaki Marie, Marthe mpe basi mosusu. Na bongo yango kopesa yo ndingisa malamu mpona kozala na basi ebele mpona nini te? Bawangani kolongolisama na masumu. Tokoti lisusu na molulu wana moko na mate na lokuta o etikala kolobama te ezali bongo kobikisa mabobele na kondima. Oyo ekotaki na mitema na bato ebele kobanda na ntango na mikolo na oyo ebyangami bongo reforme. Ezali Joseph Smith ye moko nde akomi la restauration de toutes choses, page 192. Boni wana eyokani lokola Westcott na Hort balobaki te yango ezali mateya na bamason pe lingomba na bamormon ezali eloko mosusu te kaka elongi na baframason bazali komibimisa lokola lingomba na Yesu Kristo. Le livre des Mormons na Nefti 2.22-23 elobi Adam akoyaki mpo ete bato bazala mpe bato bazali mpo ete bazala na esengo. Bongo Adam akoyaki mpo ete bato bazala na esengo ezali likambo na ntina na solo ezali losambo na nzoto na bomoto. Ekomi pite koleka mbala moko soki okoti na mozindo. Nalingi kutu koloba makambo elekaka na milulu misusu na degré na likolo te. Tokota kuna te. Bosolo ezali oyo ete soki mormon moko akufi azali na miseka ebele wana mpona kokamba ye na esika mosusu mpe nzambe na bango abali nkoto na bankoto mpe milio na bikelamu na molimo basi pe azali kosala eloko mosusu te kaka kosangisa nzoto na bango longwa ntongo kino butu mpona kobimisa milimo oyo ekokota kati na mibali mpo babimisa mibali. Ezali somo mateya na somo na solo na mboka ebombani. Sterling Wisil moko na bazalani na lingomba na First Quorum of 70 alobaki na lokasa na sango na Journal Desert News 31 juillet 1965 boye page 7 boye na sena Kristo Adam azali nanu lokola mutu Adam akoyaki kasi akoyaki na nzela na malamu akoyaki na ntina Adam akoyaki kasi akoyaki na komata. Yesu alobi na biso matali koloma kasi ha bongo yango ezali elobeli na solo na nyoka soki okweyi okolokota nini bwanya okokoma pela moko na nzambe okomata okokita te. Bring Yang Se alobi diabolo alobaki bosolo na ntina na bonzambe nazali kopamela mama Eve te nakokaki kozanga kolia mbuma epekisami te mpona kozanga nyonso na nzela la likabo na lisumu bato bakoki kokoma na bonzambe. Bongo nani mokolo maloba oyo ezali maloba na diabolo to ezali maloba na Yesu Kristo? Ezali na kati na mokanda na bango Doctrine of Covenants. Bozalaki mpe na ebandeli elongo na tata moto azalaki mpe na ebandeli elongo na nzambe mayele to pole na bosolo ekelamaki
te to esalamaki te ekoki kozala bongo te. Bozali na yango lisusu awa. Lingomba na bamormon ezali eloko mosusu te, ezali nde franc-maçonnerie ebatami lokola lingomba na Yesu Kristo. Bazali kokosa milio na bato na mateya mpe ezali kaka esalelo mpona lingomba na bajesuite. Misa na lingomba na katolike ezali koloba kaka eloko moko. Oyo lisumu epambolami oyo epesi biso mosikoli na boye. Ezali bongo elilingi na Kristo oyo bazali na yango na tempelo na bamormon mpe ata Yesu atali boye to ndenge wana nani akoyeba. Diabolo alobi alingi amikomisa Yesu. Bongo ntango mosusu Yesu atambolaki miso boye nayebi te nakomona mokolo moko ntango akoya na mapata na lola. Na mituna kasoki azalaki na mandefu kokabola maboye oyo ezali elembo na ntaba kasi ata bongo. Awa tozali na mokonzi Joseph Smith. Soki botali na bilongi awa likolo bokomona ndako na zoi. Mpe soki botali na mokanda na nkombo de Babylone bokomona ete ndako na zoi ezali elembo na kipakano bawe bazali banzambe na bapakano. Sikoyo ezali solo ezali kokamisa moke. Bomoni mokili ekonzami na bato na molili mpe bazali kosala kati na mabota. Bongo bozali na mabota oyo bazali kokonza mokili. Sikoyo bato mosusu bakendeka mosika na koloba ete ezali na boyokani na banyama na mbindo. Bazali mabota na banyama na mbindo. Mpe bosilaki koyoka makambo wana liboso. Sikoyo tokende kuna te toloba kaka ekoki kozala mabota oyo mazali kokonza mokili mpe mauti na mabota na bakonzi. Sikoyo milongo misusu na bakonzi esili kolimisama ebomami ebebisami elongolami na etando na mokili na nzela na bobomi na bajesuite mpe bamosusu bazongisami na bokonzi lokola libota na steward na ndakisa na Angleterre moko na bango azali franc-maçon na likolo. Bazali bango nyonso bato na makambo na molili na lobi mokonzi mwasi azali mokonzi mwasi na lingomba na Bilderbergs. Motu ya boni na molili olingi okoma nsima na yango. Bongo awa bozali na mabota oyo na bakonzi. Boni ekwaki kozala ete mabota oyo na bakonzi bazali kokonza ebele na mokili mpe ete bakonzi na mokili bakokonza mokolo moko. Na bongo tokomona likambo moko na ntina. Bozali na bokitani na libota na Holland oyo babimisi na tempelo na bamormon mpe elobi na biso nani azali nani na kati na ndako na banyama mpe nani azwami na libota oyo. Libota moko toluka bongo moko na bango mpe totala bakitani bazali banani libota moko bokoki koluka yango bino moko. Joseph Ira moto monene na likolo na ye na kimobange. Joseph Smith azali mobimisi na lingomba na bamormon azali moto na libota wana akiti na koko moko wana. Emma Hell akitaki na libota oyo. Winston Churchill azali mokitani na koko moko wana. Franklin Delano Roosevelt azali mokitani na koko moko wana. Richard Nixon azali mokitani na koko moko wana. Boyebisa ngai soki president Ford azali mokitani na koko moko wana te. Boyebisa ngai soki George Bush Senior azali mokitani na koko moko wana te. George W. Bush Jr. azali mokitani na koko moko wana te. Sikoyo ezali likambo eyebani esika euti te. Boni bokanisi ete bango nyonso bauti na mopanzi moko na bokabwani na mabele. Mpo bango nyonso bauta na libota moko bokanisi yango ezali na mbalakata. Natikeli bino boso sola na lingi kokende mosika na yango te. Nazali kokamo komona ete bango nyonso baketi na libota moko. Longwa na Churchill motu ya boni na bakonzi na Etats-Unis moko mibale misato moko kati minei mitano na bakonzi na Etats-Unis kobakisa baoyo bauti na mopanzi mosusu kobakisa mozalisi na lingomba na bamormo bango nyonso bakiti na libota moko. Ezali somo lisusu soki bokei epai na bamormon mpe na naza bokokuta ete bato nyonso na likolo bango nyonso bazali bamormon to bazalaki ba mason. Soki bokoti na tempelo na bamason bokokuta bafoto na bapresident mpe bokokuta bafoto na bato nyonso minene oyo basalaki mobembo na mapata. Awa ezali lingomba na Rite Conseil Suprême du Rite Écossais, lingomba na bamason na Nord, almanaka bazali na almanaka na bango moko banda 1898 mpe elobi makambo moko na ntina. Bato nyonso boyebi moto oyo Buzz Aldrin, moto nyonso boyebi moto wana
Colonel John Glenn mpe balobi na biso banani wana bango bazalaki ba franc-maçon na degré 33 motu ya na bango ezangi suka tosili koloba bakonzi pene mpenza na nyonso bazali ba franc-maçon mpe bokomona bango na motu ya na bakonzi oyo bazali ba maçon. Bongo franc-maçonnerie bazali bongo na nsima na lingomba na nouvel âge. Awa bozali na journal na bango na ebandeli Freemason magazine oyo ebyangamaki The New Age. Kasi mpo ete bakangamisi yango makasi na franc-maçonnerie batie yango na nkombo na Scottish Rite. Sikoyo bongo bato ebele bakolobaka na ngai ete nazalaka solo na mikanda te oyo nalobelaka na bimisaka yango na makomi na ngai. Bongo nazwaki ntango nyonso mpo na kotanda bango mpe mpo na kozwa bango foto. Oyo ezali mokanda Albert Pike, Morals and Dogma, oyo ezali mokanda na Blavatsky, Doctrine Secrète, Nouvelle Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, oyo minene na bango. Sikoyo bato balobi na ngai ete nazwi kaka foto na bango esika moko bongo pe na tie yango wana. Mbongo mokolo mosusu tokotanga bango tokokanga foto na kotia bango na mino na ngai mpe na maboko na ngai mpe na katikasi na misapi na makaka na ngai. Na kosala nyonso nazali solo na mikanda wana. Oyo azali Alice Bailey nganga mwasi monene mpe mosakoli na lingomba na nouvel âge. Boka anisa ete azwaki nsango epai na Joal Cool na Tibet. Tolobaki mpo na ye ntango tolobaki mpo na franc-maçonnerie. Levitique 19:31 lobi bo pengo epai na bato na kosolola na milimo na kosolola milimo te to epai na banganga na kisi te boluka bango te ete bobebisama na bango te ngai nazali yawe nzambe na bino. Mpepela moko ebongi na bato ete bakufa mbala moko mpe nsima ekateleko. Hébreu 9:27 tozwa nanu mingongo wana mpe ba verset oyo polele ntango mingongo wana ekomaka boni ezali na boyoka na verset oyo na komona boye iyo. Mwasi oyo akomi mikanda ebele koleka basi mosusu ebele na bikeke mibale oyo esili koleka. Moko na makomi na bango ebele na ntango nyonso, moko na bakomi na bango na ebele na ntango nyonso Alice Bailey mokanda na ye ebongisamaki na elembo na fololo na ebimisamaki na elembo na fololo na Lotus mpe babimisaki yango epai na ba compagnie na nkombo na Lucifer Publishing Company oyo ebimisaki makelele mingi kino babaloli nkombo wana ekomi Lucis Trust. Sikoyo ezali awa bobele mwasi moko oyo akomi ebele koleka na ekeke biso nyonso. Boyebaki yango to na bikeke mibale oyo esili koleka bazali kaka basi mibale oyo kutu bakoki kowelela mbano wana. Moko na bango azali Alice Bailey pe mosusu na koyebisa bino na lite ya ekoya. Botala yango mikanda kitoko. Bokanisa ezali na makomi mosusu oyo ekomami kutu ebele koleka oyo. Moko na mikanda problème de l'humanité na bilemo na bamason na yango réapparition du Christ oyo ezali kobongisama mpona koya na Kristo na kobosa na makambo oyo mabombami na nsima na kokoma na makoki na ngai na molimo na likolo na mipesi lisusu na mosala na oyo azali koya mpe na kosala ndenge nyonso mpona kobongisa milimo mpe mitema na bato mpe na likambo wana nazali na posa mosusu na mokili te oyo ezali makomi na Alice Bailey. Sikoyo oyo akoya azali Yesu Kristo te mpo ete ye azali moto na Lucifer. Nani wana moto azali koya? Lucifer. Kasi babyangi ye Kristo. Sikoyo lingomba nini mosusu bazali koleka kozela koya na Kristo? Lingomba na bamormo bongo te bazali koloba ete akoya mpe akozala ye moko na tempelo na bango na Salt Lake City. Botala lingomba mosusu oyo ekozala na ntina mpo na bino. Lingomba na batémoin de Jéhovah mpe ekomi na milio ebele na batémoin de Jéhovah na mokili lelo. Sikoyo lingomba na batémoin de Jéhovah esalami na City Russell oyo aomelaki longwa 1852 kino 1916 azalaki mobimisi na lingomba na batémoin de Jéhovah. Bazali kowanga na makasi boyokani na bango na bamason kasi moto oyo azalaki franc-maçon na degré 33. Yango ekomi kolembisa moke sikoyo bongo te ekomi kolembisa moke malamu tobwaka nanu liso mpe toyeba oyo ekoki kokundolama libongisi na nzambe na bikeke mosala mpona bayekoli na Biblia yango oyo ezali na ndinga na norvégien botala malamu elembo bazali kosalela likolo ezali elembo na nzambe Ra nzambe moi Ra mokokali na nzambe Shamash. Awo bozali na tour de garde na ebandeli na le 1er décembre 1916 yango ezali na kowanga na te yango wana nazwaki yango foto ngai moko mpe yango wana ezali elembo
na franc-maçonnerie basalelaka. Oyo ezali elembo na bamason likolo na yango. Nsima balobi awa ndenge nini mobimisi na yango Russell akufaki. Oyo ezali maloba kitoko na moninga na ye. Ezalaki nde atelemaki lisusu mpe alobaki nasengi bino botongela ngai toge na baromain. Botongela ngai toge na baromain. Azalaki pene na kufa mpe basalelaki ye toge na baromain na lokasa moko atiaki yango na kati na sosoli nini alingaki koloba kasi nasepelaki te koyoka ye kozongela po ete alembaki nzoto mongongo na ye ekomaki elembaki makasi koleka nde ezongelaki koloba nyonso ndeko mobali moninga Russell nalengi te kosenga ozongela makambo etc etc. Nalobaki ndeko mobali moninga Russell nsima azwi lokasa mpe atie ye yango na loketo elongo awa yango nde lolenge franc-maçon alingaka kokufa ntango akomi pene na kufa. Bongo molulu mobimba kufa na ba franc-maçon na likolo epesami awa na solo Russell azalaki franc-maçon na likolo franc-maçon na degré 33 tolinga te. Bongo yango ezali lingomba na molili oyo balobaka ete bazali batatoli na Jehova Yahweh. Soki botali na lilita oyo bokomona ete ezali mpe na bilembo na bamason na motole oyo ezali likolo na yango mpe tour de garde na ebandeli ezali mpe kosalela elembo wana yango oyo ezali wana bokomona yango na tour de garde na ebandeli ebongi boluka oyo na karawana nazwi makambo oyo epai na témoin de Jehova ye moko oyo alongwaki na lingomba na batémoin de Jehova wana akomaki mobange. Bongo soki botali na mateya na batémoin de Jehova bazali lingomba moko bawe bapesi maloba ebele na bosakoli koleka mangomba mosusu mpe lisakoli nyonso na bango oyo ezali charte des âges moko na yango esalami te. Ndakisa 1874 balobaki Yesu akoya atikala koya te. 1878 lisekwa balobaki nsima ete esalamaki kasi na komonana te. 1881 kokangama na ngolu mpona bato na bikolo nyonso. 1914 Armageddon ekomaki te. 1918 bokristo mpe mangomba na yango bakobebisama esalamaki te. 1920 makomi na bato malimwe te ndenge balobaki. 1925 kofanisama na bokonzi malamu soki ezali bokonzi bakoki kozala na yango. Sima na 1925 bato bakokaki kobelela Abraham oyo azalaki komela na Jerusalem mpe azalaki na balingami moko. 1925 bato bakoki kobelela Abraham oyo azalaki komela na Jerusalem mpe azalaki na balingami moko basekwaki eloko moko te esalamaki. 1956 babimisaki Biblia na bango na version traduction du monde nouveau liboso na yango babebisaki bongo Biblia na version King James. Suka 1975 suka na mokili kasi esalamaki te moko te na masakoli wana moko na makambo wana na Biblia elobi mpo na bosakoli basakoli na solo ezali basakoli na solo ezali ete soki masakoli wana masalami te bobosana yango. Le temps de la fin de gentil page 99 le témoin Jehova mpona ntango na bikolo nyonso tozali kozwa bosolo epesami ete suka na libela na makonzi na mokili mpe kofanisama mobimba na bokonzi na Nzambe kokisama na suka na mbula 1914 sima na Yesu likambo moko te esalamaki. Ngonga moke liboso na suka na 1914 mozalani na suka na nzoto na Kristo ekopesama nkembo boni esalamaki te soki te ndenge nini bakoki bazali kosala lisusu batémoin de Jehova lelo bazali nde kolekisa ntango bongo te la fin du temps de gentil. Sikoyo moko lolenge na mangomba na molili oyo balobaka basalaka makambo mosusu ezali ete bazali kosalela basublimino. Sublimino ezali eloko moko bobombi na kati na elilingi mpona kolakisa ete bozali to bato na demoto te basalelaka yango na bilili basalelaka yango na miziki basalelaka yango na lolenge nyonso na biloko ezali lolenge moko na kosala makambo mpe na solo bazali kosala makambo na kobalola mpe lolenge nyonso na makambo na ntina. Bongo soki tozwi tour de garde na kala mpe otali yango okomona mingi bilongi na bademoto milulu na bamason ebombami na bilili. Bongo nandakisa mwaje oyo na mabele mpe na mai alakisi Kristo azali na milongo oyo na loboko
soki botali malamu bokomona elongi na demon kotombwama na elenge mobali oyo ezali ndenge moko na mbote na loboko oyo bazali kosalela mpona kosekwisa irama bif na molulu na bamason. Ezali kotombwama na nkosi soki bolingi, bongo ezali elembo na bamason mpe bokomona lisusu ete misapi etiami pembeni na elilingi oyo bokomona yango kozonga ntango nyonso. Soki botali na tableau oyo moke na tour de garde awa mpe botali malamu ntango moke bokomona ete na kati na bosangani na matape na nzete bokomona mutu na ntaba maseke yango wana mpe miso oyo ezali mokuwa na mutu bongo bokozala na elembo na ntaba oyo ezali likolo na bango. Soki botali moto oyo likolo amonani na makasi te, soki bobaloli ye mpo pe botali malamu bokomona elongi na suki na ye awa bokokanisa ezali libaku tokoba awa ezali bange likolo awa lisusu na misapi na manzaka fungola oyo bazali kosalela ezali fungola na baromain mpe bokokuta maletele es ebele na bilamba na bango mpe bilateli na bango bilembo na Lucifer mpe elilingi oyo etondi na bilembo na bamason ezali na solo te. Moange likolo wana azali na communion na bilembo na bamason na kati na yango mpe lisolo awa bozali na subliminal moko na ebite soki bokoki komona subliminal wana bokoki komona subliminal na elamba na mwasi bokoki komona eloko moko ekokani na malamu wana te na solo tobenda nanu yango moke tokomona oyo tokozwa na yango botala yango na bokebi ebongi botala malamu mpenza. Subliminal ezali eloko moko te bondimami koyeba mpe likambo mosusu mpona subliminal bato mosusu bamonaka yango mbala moko bamosusu te oyo ezali elongi na mobali bomoni yango na solo bato mosusu bakoki komona yango polele ezali na zolo mpe mandefu na mbebo ezali wana oyo ezali yango mpe suki emonani eloko moko eyebani te sikoyo oyo nde nani ezali kaka elongi to ezali moto moko akeseni botika ngai nalakisa bino elongi malamu boyebie oyo azali na mandefu oyo ezali zolo oyo suki ezali bongo moto oyo kuna yende nani ezali Zeus bongo batie basublimino na kati na yango mpe bato mosusu bakomona yango nani akoki komona yango botika na tala na bato ebele bamoni yango ok monene bamosusu bakoki kaka komona yango te ezali ndenge na subliminal. Sikoyo soki totali moto mosusu awa soki totali mosusu wana bokomona likolo wana triangle na bamason bokomona likolo kuna ba pentagram lolenge nyonso na biloko bibombani mpe bakosalela bililingi mpe kosala yango na mayele oyo balobi ete Yesu oyo balobi azali Yesu bapesi Yesu awa na ndenge mosusu na bamormon alingaki koloba batémoin de Jehova bapesi Yesu kimokuse botala malamu ete makolo na ye ezali makolo na ntaba lokola elilingi ezali bongo makambo na basublimino bazali kosalela lisusu soki botali awa na bilamba bokoki komona es bitongelo makambo oyo nyonso bazali kosalela na bongo lingomba oyo lisusu lingomba oyo franc-maçonnerie ebimisi mpo ete likanisi ezala nde koyenga na makasi ezali wana mingi esengeli ozipa makambo nyonso boni yokani te mpe mangomba nyonso oyo mazali na ntina nini kolongola bonzambe na Yesu Kristo yango nde mposala mangomba oyo nyonso na ndakisa bateyaka batémoin de Jehova ete Yesu azali nzambe te azali kaka ekelamu bamormon bateyaka mpe yango franc-maçonnerie bateyaka yango mangomba na molili bateyaka yango bato na kati na église catholique bateyaka yango bango nyonso bateyaka yango moto mosusu ayini Yesu boyebi nani wana ezalaki Lucifer mpe mosali na ye Biblia elobi ezali bokonzi na pape mpe bakosalela bokonzi na pape mpona kokokisa mposa na bango mpe nakanisi ezali ntango monene oyo mokili elakisi bokelami mpe molende na etumba monene mpona kotelemela Yesu Kristo lokola nkolo mobikisi mpe bobele mobikisi moko na mokili oyo. Tosilaki komona ete moko na mabongisi na almanaka na lingomba na nouvel age ezali mpona kosala ndenge nyonso mpo ete
lokola mangomba nyonso bawanga na bonzambe na Kristo. Sikoyo soki bokobomba bifandelo nyonso ebongi bokoma epai na bato oyo bazali na mangomba te. Lingomba oyo likolo awa ezali lingomba na bahai Haifa Israel, juin 2003. Bato pene milio moko na ndambo basalaki mobembo mpona kotala bandako na mapango oyo enzingi tempelo na Bab na Mont Carmel. Bab afandaka awa to ezali esika balakisaka elongi na ye na solo afandaka wana lisusu te. Banda wana efungwamaki na miso na bato mokolo na le 4 juin 2001 na Carmel batongi tempelo oyo. Awa bozali na elakiselo na tempelo bokomona lisusu bilembo nyonso minzoto mpe nyonso ezalaka na yango elongo. Lingomba na fwa bahai balobi bomoko na solo na mangomba nyonso na losambo ezali mposa na ye na liboso. Yango wana nde Taylor de Chabert alobi esengi biso nyonso tondima Kristo moko na mokili mobimba oyo akosepelisa bato nyonso. Boluki na somi na bosolo bokokani kati na mibali na basi kolongolama na bikaniseli mabe mate moko na mokili mobimba kobimisama na monoko moko mpona bato nyonso na mokili bialo na molimo na makambo na nkita boyokani na boyebi na nsambela kosalama na kimia na mokili mobimba na nzela na boyokani na biloko bongo nguya makasi ezali pole na bomoko koleka kino ekoki kongengisa na ini maloba oyo nazali na kanda na maloba na makambo na molili mokili mobimba. Malamu wana balingi kosangisa kosangana elongo mangomba kosangisa elongo mangomba nyonso na sambela na sena monzoto moko monzoto yango ezali solo nzambe na ngai te. The Golden Dawn Israel kuna bozali na elembo na lingomba na Nouvel Age moko na Mateo na Nouvel Age ezali bimoniseli bibombani. Mateo na Kristo makonzi mibale na Jacqueline mpe Boaz nsima Taurus ngombe mobali ntababuda Shri Krishna mpe Sandarasharva tozali na ekeke na mbisi oyo Kristo amemelaki biso nde na suka tokokoma na Kristo moko na mokili mobimba. Wana ezali Mateo na Nouvel Age mpe ebandaki solo na Jacqueline mpe Boaz oyo ezali bongo Mateo na motema mpe na molimo na franc-maçonnerie. Awa lisusu franc-maçonnerie esimbi makambo oyo nyonso. Musique na her ntango sanzo ezali na ndako na nsambo mpe Jupiter atelemi elongo na Mars nde kimia ekokamba mikili bolingo ekokamba minzoto wana ezali na ntongo na ekeke na verso boyokani mpe bososoli mawa mpe kondimela ekomi mingi lokuta te to bokabwani na bomoi na olo emoniseli na mabanga kitoko babombani na ndoto na bimwaneli mpe bokangolami na solo na molimo Aquarius. Bato na kala bakobosa na yango te solo te iyo lokuta monene boye. Makambo nyonso na yango mazali na Lucifer ezali bokutani na banso elongo na bomoko na nse na bilembo na molili kaka lokola franc-maçonnerie basali ndenge moko na bilembo na bango na Jacqueline mpe Boaz. Biblia elobi na biso mpona makonzi wana na lolenge wana te oyo awa ntina mpiko na bapetwi baoyo bakotosaka malako na Nzambe mpe kondima na Yesu. Apocalypse 14:12 oyo awa nde makonzi wapi butokoki kofanisela kondima na biso na kanisi ezali bobele likambo yango. Bongo lingomba na Nouvel Age etondi na ba amulet mpe na fungola na mapata mpe nguya na malita mpe botangi minzoto kobikisa na nzete maboko na pole nyonso wana ezali mateya na kati mpe kosepelisa na makanisi na bwanya oyo na kala. Le classeur énoquien archétype sur l'arbre de vie mokanda wana na bongo le classeur énoquien ezali na solo mokanda na Biblia te oyo ezali catholique romaine ezali koloba ezali na solo mpona kondimela. Tarot magie liso emonaka nyonso pentagram kindoki ezala kindoki na malamu kindoki na molili boyebi ete na Angleterre okoki kozwa diplôme na kindoki na université pe bulamatari ezali kofutela yo ezali kitoko okoki kokoma ndoki mpe okoki kopona kokoma ndoki na molili to ndoki na malamu ndoki mpembe to ndoki mwindo ezali kamote. Soki okoti mbala moko na cercle magique ndoki akobimisa maloba oyo bakonzi minene na mokili bosala noki maloba na ngai nalobi na bino na bankombo minene itondi na nguya na ba Illuminati na mapata oyo ezali kobiangama na Lucifer. Boni monisa na ngai wana na beleli nguya na bule na bakonzi nyonso mpe na makonzi nyonso nakanisaki ete tozali kobunda na bango kasi awa biangi bango boya na kimia na nguya na Illuminati na lokumu bosalisa ngai mpe bomonisa makambo nyonso na ngai na mabele mpe na mai na boyebi mpe na bwanya na malamu mpe na mabe na mibeko na bikelamu mpe na kindoki
yango wana nde kindoki ezali bokoki koyoka maloba na Eden wana te iyo to te iyo malamu na mabe mpe makambo nyonso wana. Biblia elobi na Deuteronome 18:10 moto akozwa makati na bino te oyo akozokisa mwana mobali na ye to mwana mwasi na ye lokola mbeka to moto na zonga to moto na kotala minzoto mpona kosakola liboso to moto na kosala kisi mpona kosakola liboso to nganga na kisi to molengoli to moto na kobyanga milimo to nganga na soloka to moto na kosolola na bakufi mpo ete bato nyonso bakosala makambo oyo bazali mbindo na miso na Yawe mpe Yawe Nzambe na yo azali kobimisa bango liboso na yo na ntina na misala na mbindo oyo. Lelo mokili ezali bongo mokili yango wana mingongo longwa na likolo bilakiseli na zodiac sikoyo tokotala moke bato minene oyo na mikolo oyo basololaka na milimo. Canal Virginie SN alobi ete alobaka na nzela na ye alobi kufa ezali bozalisami na moto na Nzambe te bosolo nde yango wana. Awa lisusu balobi kufa ezali te oyo ezali mokanda na Nouvelle Âge la vie de la mort so mosusu yango oyo ekomami na Jean Curie tu ne mourras point ezali mpe na elemo na shamashi likolo na yango okokufa te ezali maloba na nyoka to na Nzambe na solo ezali maloba na nyoka. Ecclésiaste 9:5-6 po ete bato na bomoi bayebi ete bakokufa nde bakufi bayebi likambo te bazali na libonza mpe te kokanisa na bango esili kobunga na bolingo na bango mpe koyina na bango mpe zuwa na bango esili kobeba bazali lisusu na likambo te kati na likambo lizali kosalama na se na moi. Ecclésiaste 9:6 soki okufi makanisi na yo masuki kasi bato oyo te bazali koloba na bango tarot na bomoi mate na milimo alchimie na moto langi na rose ezali elemo na Lucifer magie na Calampe Nouvel Âge bazali kosalela bilembo moko bazali kosalela makonzi oyo makonzi oyo ezali ndamo na sanza na monzoto na kati na yango to moi na kati na yango ezali ndenge moko to kobotama na Nzambe moi mpe kufa na ye mpe ezali na lolenge na communion wana ezali elambo soki bolingi bazali na elongi na Apollon na esika na Marie ezali kaka lolenge na mobali ezali na solo eloko moko bongo moi sanza minzoto Isisoris losamo na 7 molobi mosusu ezali GZ Knight na New York azali na solo molobi monene koleka ayeba lelo na mokili alobaka na molimo abyangami Ramta ba acteur minene nyonso bayebani na makambo na ba film bakendaka kotala ye wana azali mwasi kitoko mpe oyo ezali bongo makambo na ba mason kasi ata bongo ezali elembo na ye mpe bokomona ete ezali lolenge na triangle mpe makambo nyonso wana. Ramta alobi na nzela na GZ Knight na makambo nyonso na mokili tolembisi banzela ebele mpona kokanisisa bino lokumu na bino nguya na bino mpe boomeli na bino na seko tozalaki mokonzi mobotoli Kristo abakami molakisi moninga moto na bwanya oyo nyonso ekoki kobimisa boyebi ntango mosusu tokokaki na makambo na bino mpona kobatela bino na kobungisama mpo ete bomoi awa ekozala kokoba kopesa esika na lisano mpona boomeli na bino mpe bokobi na bino na esengo kitoko bokanisa ete bamorumba te yaka ete moto asumuki mpo ete tozwa esengo oyo azali jisik na tokokitisa mongongo nazali kolakisa bino bilili moke na ye na masolo na ye na solo mongongo oyo ezali malamu te awa azali koloba ndenge akutanaki na Ramta alobi ete Ramta amonanaki epai na ngai epai na ye lokola pole makasi lokola moto azali kozwa matiti mpe kobwaka yango na molongo na pole na moi atalaki na ye mpe alobaki na ye yo ozali nani ozali kitoko nde boye nazali Ramta na ye ikobimisa yo na libulu kokamwa ezali bongo likambo na ntina botika ye aloba mpo na ye moko mongongo ezali kobima mpenza malamu te kasi boyoka makambo azali koloba tokoki kopusana na Nzambe te na kotika nguya na kobwaka nguya na mbiso na likanisi oyo ete bobele mwana na Nzambe nde azali po ezali kobimisa mobulu bongo bino bozali banani malamu tokoki komipesa te na likanisi oyo ete bobele mwana na Nzambe moto moko nde azali mpo ezali kobimisa mobulu bongo bino bozali na banani wana ili nkoloba nini ete bozali pe banzambe okay totuna ye sikoyo ayebisa biso kondima na ye na solo ezali nini toyoka oyo azali koloba boyoka malamu.
sango malamu ezali nini? Sango malamu ezali likambo oyo ete lingomba babyangi kotuka, ete bobele lolenge moko oyo ekoki kolimbolela bato nyonso mpamba bazala banzambe ezali soki bazali banzambe, mpe yango ezali bobele liteye moko oyo bapesaki bato bazwa. Ezali kaka na esika moko wapi nzambe alimbolami, mpe likanisi oyo na kokamwa makasi mpe na pete, mpe oyo ezali na lingomba te, mpe ekomi motelemeli na lingomba ebyangami boyebi. Nde wana ekomi ebele na miziki na rock, mpe bozali na yango. Boni balingi te boyeba te ete bozali banzambe. Lingomba elingi boyeba te ete bozali banzambe. Kasi motelemeli na lingomba ekozala boyebi. Esengo mingi boyebi ekoya kobebisa lingomba. Boni boyebi ezali kosala mosala malamu mpona yango. Mosala malamu boyebi na lokuta ebyangami bongo. Mate na kokamo bongo. Tango mosusu ebongi bozala na lisungi moke mpona kokende na mopazi mosusu yango nde basalelaka ba drogue. Awa bozali na bimeli oyo ebyangami mwange ya kwei, ezali kotekama na liboke na 10% disno yesu te, mpe okoki komatisa bomoi na yo na molimo na kosalela drogue na ecstasy. Mpe soki okoti na nguya na ecstasy mpe omeli masanga na solo wana ezali nini? Bozali na masanga na Red Bull awa ekopesa yo mapapu mpe bimeli nyonso wana etondi na kafeine ebele kaka mpona kotelemisa yo mpe kopesa yo mobembo mosusu. Lingomba na nouvelle age bazali lisusu kotele biso ndenge nini na kokoma banzambe mpe kokonza bato mosusu na makambo na mokili bofuluki na kokesana. Oyo azali elenge mobali azali kotambola likolo na makala likambo Biblia epekisi ezali mpe kosalama na hinduisme oyo ezali koteya bino kokoma banzambe mpe kokisa yango na nzela na kotia matoi bokoki kotala na moto moko mpe kosalisa ye likambo nyonso bolingi asala. Moto moko na bilenge mibali oyo ayaki mpe ayibisaki ngai nakoki kosalisa yo oyo nyonso nalingi nalobi na yo oyo okoki kosalisa ngai likambo moko oyo nzambe na ngai ya kolinga te. Ellen Schumann abandaki koyoka mongongo moko na se makasi elobeli makambo esalamaki bongo mbula nsambo akomi mokanda na la course au miracle sanza misato elekaki liboso na makomi oyo bongo akei akomi mokanda mpona nini ngai mpona ete bolingi koyeba ngai na solo na bongwani na mosala mpe apesi ngai ndingisa na kokota na bomoi na yo nde makambo mabimaki na suka akomaki makambo molimo epesaki ye. Yesu Kristo maloba na ye na liboso ezalaki nini? Esengami eloko te mpo na kokota na lola mpo ete botikala kolongwa kuna te. Botikala kolongwa kuna te. Boni bokoki komona kobundisa monene na nzambe mpe molakisi elongi na kufa na Yesu Kristo mpe lokola mobikisi te. Oyo ezali etumba monene. Nsima na nzembo nyonso, nsima banzembo nyonso ebimi na kati na yango bozali koloba nazali nzoto te, nazali mokangolami mpo ete nazali nanu ndenge nzambe akelaki ngai na ndenge mosusu lolenge oyo na bomoi na seko nzela ezali ebandeli kasi suka te soki olekeli na nzela wana mpasi ezali likanisi na ngai moko ezali makanisi na nzambe te na beleli na nkombo na nzambe mpe na nkombo na ngai ezali kotuka na ndenge na likolo kufa ezali te akomi bongo mpo ete mwana na nzambe azali lokola tata na ye boyebi bazali kopesa ntina na buzoba ezali kutu na bosolo te eloko nyonso bokosala kobongola bolingo na seko te bobosana ndoto na bino na masumu mpe na bosumu ki bongo Biblia elobi nini? Ezali mpona masumu ebongaki Yesu oyo kokufela biso solo te iyo bongo soki tokomi kobosana makambo oyo mpo ete kufa ezali te wana bokoki kosala ndenge bozalaki kosala liboso lingomba na scientologie ezali kote biso tofungola miso nyonso ezali wana ezali lolenge na boyebi na lingomba na moyen âge okangami yo moko na ba émetteur biyebeli na lokuta mpe bokoti na mozindo nyonso na makambo nyonso nde wana okosuka soki okosaka na likambo wana bapetoli yo eza lolenge moko na etubeleli nsima okangola mikino okomi pepele mpe okomi nzambe. Pensée magique et occidentale maloba na nsambela na sika na mokili ezali nde likanisi na nzambe bobelema na ye mpe akobenda bino
mpe awa ezali bolandisami. Sambela na sika na mokili mobimba ekozala kosangana na makanisi minene na Nzambe. Mangomba nyonso makosangana elongo. Soki totali na Mateya Nouvel Âge na baverse na Biblia elobi Yesu azali mwana na Nzambe. Nouvel Âge elobi Yesu azali moko na balakisi. Biblia elobi obikisami na ngolu. Nouvel Âge elobi okokoma Nzambe na nzela na misala. Biblia elobi Yesu azali bobele nzela moko. Biblia elobi Nouvel Âge elobi bola mwisali sosoli na Kristo na kati. Biblia elobi Lucifer azali diabolo. Nouvel Âge elobi Lucifer azali mwana na Nzambe na solo. Biblia elobi sambela Nzambe. Nouvel Âge elobi sambela bikelamu. Biblia elobi moto akelami. Nouvel Âge elobi nzoto na moto ezali kokoba molimo na moto etikala kaka kozala. Biblia elobi Nzambe azali moto na azali moko na bikelamu te. Nouvel Âge elobi ezali panthéisme to pan na makambo na Nzambe ntango mosusu soki bolingi Nzambe Lucifer lisusu komonana na bango ekokoma mobulu koleka. Biblia ezali kote ya liseko. Nouvel Âge ezali kote ya kozongisama na kati na nzoto. Lingomba liloba ezali solo ete elobi Biblia. Nouvel Âge elobi solo ezali na kati na yo. Biblia elobi zela koya na mibale. Nouvel Âge elobi zela metreya. Biblia elobi longwa na masumu. Nouvel Âge elobi masumu ezalaka te bosa na masumu. Biblia elobi koma lokola Kristo na nzela kobulisa. Nouvel Âge elobi yebangu ya oyo ezali na kati na bina yo. Mère Teresa ye azalaki moto monene na Nouvel Âge alobi o nazali na elikia na ete na bongwami na yebite oyo bozali kokanisa soki liboso na Nzambe tondimi ye na bomoi na biso wana tobongwani tokomi ba hindu malamu, musulman malamu, katolike malamu, o nyonso tozali na malamu. Na kosalela likanisi nini mpona ngai na solo ekozala likanisi na katolike, mpona bino ekoki kozala likanisi na ba hindu, mpona moto mosusu na ba buddhiste na kolandela lisosoli na ye oyo Nzambe azali na makanisi na yo ebongi ondima. Boni ezali te na Biblia iyo tote te. Ezali lite na nyoka, ezali lite na Biblia te. Bongo sangu na Église catholique romaine ebongi na solo mpe kozala nsango na Église catholique romaine ebongi na solo ezala bouddhiste mpe bakoki bazali na babudiste. Esengeli to sangisa etamboleli elongo na misala moto na politike elongo na sangu ezali bongo matene na mayangani na bango nyonso ransi koning oyo bazali bato na boyebi na katolike mpona oyo etali Nzambe mpe na lingoma na Angleterre Dalai Lama ba musulman bayuda Sikh na bango nyonso bazali longo mpe na Nations Unies to oni babongami mpona kolongola bangomba mpe babeleli mpona lisanga na mangomba likanisi na lisanga na mangomba oyo ekobianga makondima na Nations Unies to na ONU kasi na kopesa lite mobimba na likambo oyo. Buddhisme bazali lisusu kote bonzambe na kati na yo ndenge nini kokoma ndenge moko na Nzambe mpe bazali kote kozongisama na kati na nzoto. Na solo Buddhisme ezali lingomba na molili na Hinduisme yango nde ezali oyo azali Dalai Lama oyo azali sikoyo na solo soki okufi mokolo moko bakoluka mozongani solo te mpe bokoki kozela te Lama azongama na kati na nzoto na mwana mpe kotika ye lokola baluki mokonzi mbala moko nde oyo akoya kokotisama na nzoto na ye oyo Dalai Lama akoya bongo molimo moke na Dalai Lama ekoki kokota ntango nyonso na kati na bango mibale lite na buzoto boye mpe bato bazali kosomba yango. Pena solo azali bongo Nzambe mokonzi oyo ekomami na Time magazine. Dalai Lama kokima na Nzambe mokonzi na Tibet kaka lokola pape azali Nzambe mokonzi akonzami na nani? Akonzami na pape mpe akofukama liboso na ye mpe Vatican na Buddhisme bazali moko na ndenge moko. Nzela na nirvana obimisi nyonso kati na yo kino etikali eloko na te na kati balaki yo paradis pole na orient mpe mbala moko mokili etondisami na bato banzambe oyo mike bango oyo awa oyo azali moko na bango Rushira Avatar Adira Samraj azali Nzambe na ulenge wana ye oyo awa azali bobele na molongo na basi oyo batondi na zinga na ye na oyo awa zwa maki foto na 1993 awa koti na ndako bato nyonso balali mabumu na se mbala moko ekuke na liboso na efelo na bosangani efungwamaki moto moko na kongenga makasi nano na mwana te akotaki ezalaki ye monene nazalaki kozela azali koloba nini? Alobi ekoki te koluka kokokisama lokola kosungama na mpasi kokokisama esengeli ezala na oyo na solo ezali konyokwama te. Nazali Avatar mongengi nzela na adidam ezali te na koluka kosungama na
monyoko ezali mpona esengo ezali mpona kozala na ngai na kati na bolingo nyonso lokola likambo mpona kokimela na ngai basengami kolinga ngai. Nalingi kozala na bolingo te na bato oyo mike na mafuta. Bomoni bokosala yango ata ndenge nini tokosama te bato mosusu bakanisaka azali nzambe. Oyo awa azali Amrita Amanda Mai ama ezali nkombo na ye na mokuse. Sikoyo bokanisi bato oyo bazali kaka bilongi mike bazali kotambola bongo. Bazali bakonzi minene na Nations Unies. Ye oyo awa azwi mbano na molulu na lingomba na Initiative Globale des Femmes Leaders Religieux et Spirituelles na Genève. Mpe azali mopesi liloba na Nations Unies. Kasi bogoki kosambela ye. Azali nzambe bogoki kosambela ye ezali malamu. Maloba na aman na Nations Unies pole moko ezali kongenga na bikelamu nyonso bibale mpe mango bibale pe bangomba banzete pe banyama moi sanza pe mizoto yona ngai. Wana ezali nini ebyanga mindenge nini pantheisme ezali solo nyonso ezali kobimisama na bosolo moko oyo ezali na kozwa na bikolo oyo na boumeli na biso na mokolo oyo na boumeli na biso. Mpe kozwa bososoli na solo ete tokoki kososola kitoko euti na bokeseni wana ntango tozali kosala elongo lokola libota monene te likambo na kozala bato na loposo moko nsambela moko te ekolo kimia mpe esengo ekolonga blablabla mpisoli etumba na bokabwani ekolimo nyonso wana emonani kitoko bongo yango te yango nde mokili balingi koyoka kasi ezali biblia te na solo ezali te oyo azalaki Avatar Meher Baba bozali komona lisusu na bankombo bango bab elingi koloba nini ekuke nini el nzambe Babel ezali mosala na Babylon. Dalai Lama azali nzambe moto oyo azali mobimisi na lingomba na Hari Krishna amibangaka ngolu na nzambe ezali kitoko te natungisamaka ntango nyonso na kombo oyo Asi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ata bongo awa ezali ndambo na batempelo na ye bokoki kokota na kati ye oyo afandi na wana abulisami na tempelo nyonso na mokili mpe bana mike oyo na Hari Krishna na mitu na bango balongoli suki mpe miziki na bango mpe fololo na bango mpe losamo na nzambe moto moke oyo likolo awa pe na batablo na bango nyonso bokomona 12 banzingisi moko 12 banzingi moko awa bozali na miseka na Vesta 12 banzingi moko. Satana alingi kozwa elakiseli na Yesu na makambo nyonso bongo te. Yesu azali na bayekoli 12 banzingi moko elazaraki na bikolo 12 na Israel banzingi yawe. Satana azali elakiseli mabe na oyo na solo akoki kozwa oyo na kitoko te akotikala kaka mabe. Malamu soki olingi kokoma Ari Frisch nao ebongi oko ozala mobola kaka soki ozali George Harrison to moko na lingomba na miziki na Beatles to moko na bango wana nde okoki kokoma mozwi balingi mbongo na yo mpo ete omona oyo azali awa Sai Baba na solo kasi akufaki azongisami na kati na nzoto akoki kozongela yo oyo azali awa Swami Dhirendra ba president nyonso bakonzi nyonso na Indira Gandhi oyo nde azalaki guru na ye moko azalaki mingi lokola ata nani nzambe na kati na nzoto pe oyo na bule koleka Maheshi Yogi oyo na bule koleka oyo alobi ezangi bule makasi na kotiela bino yango na etandonalite ekoya ezali na eloko te kasi koboma na makanisi na ye. Mosala na kosunga baponeli yango mokolo na Nations Unies ezali lingomba na foi bahai ezali na bazalani ebele koleka na Nations Unies kama mwambe na basali na mikolo nyonso eleki basali nyonso na bango na mokili nani azali kokonza bango na sima na bililingi na solo lisolo mosusu na bongo o azali mobimisi na lingomba na moni yango kokama ete lingomba na foi bahai esalami na 1844 boyebi mbule wana ezali kaka kozonga mbula na boye na tina oyo awa azali bahaula na kosangisa kondima na lingomba na foi bahai oyo esalami na bab lingi koloba ekuke wana boleki wana tozali na bikuke nyonso oyo bimemikino na lola mpe oyo azali mwana na ye sikoyo oyo ezali bongo kozongisama na kati na nzoto na bab Sai Baba na ebandeli mpe tozali bongo na Sri Santia Sai Baba Ashram Puta Party mpe amibyangi nzambe na ngoya nyonso
oyo awa apesaka ngai kanda kasi ebongi nakita ngai moko. Awa amonani na fololo oyo moker mpe akomi na mutuka na wolo mpe azali na tempelo oyo wapi asangani na bakonzi nyonso na mangomba elongo. Makambo ebele mabimaki na ntina na moto oyo na malamu ezali buzoba, kasi tokolobela mpe ye te, kasi moto oyo azali nzambe. Mpe bisika nyonso na mokili bato bazali kosambela ye. Wana azali mozalani na Allemagne, afukami liboso to afandi liboso na tempelo na sai baba. Boyebi ntango mosusu natunaka nini ekomela ki mboka oyo wapi na botami na lingi kozwa bato oyo mpe koningisa bango na koloba boni bobosani reforme, bobosani mpona nini bato bakufelaki. Awa nafandi mpe nakoki kosala eloko mosusu te. Yesu Kristo azali na katikati na losambo na biso mpe sikoyo bazwi mokoto oyo bazwi lokola nayebi te lokola nini kombo oyo etelemi na eloko moko mpe bazali kosambela yango. Boni ezali boma te? Malam nani azali kokonza mangomba nyonso oyo? Botala awa baswamis oyo baswamis ba Jésuite baswamis ebele na bango bazali mosolo mosusu te kaka kasi ba Jésuite bango oyo awa baswamis ba Jésuite baponi elamba na bango bilei na bango mpe bizaleli na balingaya na mboka na district na Belgaum. Bango wana baswamis bazali wana lokola ba Jésuite, bazali ba Jésuite po ete na kati na lingomba na ba Jésuite okomi nyonso na bato nyonso mpe ozali kokonza makambo nyonso na nsima na bililingi oyo awa auti kokufa mikolo eleki azalaki Bhagwan Sri Rajneesh Osho ye oyo nzambe moto mpe bato bazali kosambela ye. Azalaki na mituka na Rolls Royce ntuku mitano mpe bato balangwaki ye. Ebongi boyoka kaka makambo bazali koloba mpona bato oyo. Nauti kokutana na Bhagwan azalaki wana moto mosusu azali te bobele ye. Bhagwan azali mokonzi na ngai mpe nalingi ye. Nazali na bolingo na ye ezali bobele likambo moko nakoki koloba. Rolls Royce mibale to misato na mokolo mpe asambelami azali kosambela na bankoto na bandimi na ye na Occident. Ezali mawa komona bango boye mpona moto moko amibyangi nzambe mpe komipesa na bango na bokonzi na ye na molimo lokola komema foto na ye na nkingu ntango nyonso to na kolata kalangi nyonso motane to kobongola nkombo na bango na bankombo na baindien. Motema malamu moto moko te na makanisi na ye na malamu akoyeba te ete ezali nzambe na kotambola na mabele. Mpona baindu moko guru azali na ntina mpona indu moko guru azali moto na ntina monene. Guru azali nkolo na ye mokonzi na ye mobikisi na ye monene kutu koleka nzambe. Nazalaki kosepela solo na losambo na bango mpe kokumbamela mpe losambo na bango mpe makabo mpe mabonza oyo bazalaki komemela ngai, kasi nazalaki na ntina te na makambo na bango mpe mikakatano na bango mpe mimekano mpe bwale na bango. Bandimi na guru bandimi ete azongisi bolingo oyo na kokama oyo bazali koyoka mpona ye, kasi na solo azali kosepela na biyoki na bango mpona kokumisama na ye. Bango nyonso bazali koluka bwanya bolingo oyo Bhagwan azali kokaba. Azali na bolingo mingi mpe azali kopesa bolingo na ye na moto nyonso mpe ezali kosalisa biso mpona kozwa bolingo kati na biso moko. Na bongo botala foto moko na yango. Basengi ebele mingi bauti na mabota makabwani na mazangi to mazangi kimia mpe bazokisami na makanisi nde bakomaka bandimi na baguru. Ebele na baguru oyo na ebi na Occident bazali bato na bozu ebele. Baguru bazali kosepela mingi na bandimi na mindele koleka bandimi na ba indien. Mingi mpo ete bazwaka mosolo ebele na ba mindele. Bakomi na mapango minene, bagarde du corps na mandoki, bozui na kokamo, longwa na hotel minene kino na mpepo ebele na bango moko. Mpe ba helicopter ebele lokola Rajneesh. Na bongo na ebite soki tozui yango, kasi bokoki komona molunge ndenge nini bato oyo basambeli bango oyo azali kaka moko na bango tolo baba mosusu te.
Ken Wiber moto na boyebi na nouvelle age alobi nzambe mwasi monene kali na end tango azali komona na lolenge na ye na likolo koleka lokola mwasi na Shiva azali elakiseli kitoko na kozwa mara elilingi na mama monene na nzoto na sikampe na likolo na nzambe mwasi monene na masolo na banzambe oyo ezali kosala solo mbeka na lisosoli mbeka na kozongisa te na makila bayini Yesu bayinaka Yesu kokweya ezalaki kokoba na liboso mpe kokola na kitoko ezali na ntina te iyo bazali lisusu koloba nini kasi kolia mbuma na nzete na boyebi basi mpe mibali bamonaki kaka ete bamonaki te ete bazali bakufi mpe na lolenge na suka basiraki komona ete balongwaki na lolenge na kozanga lisosoli na Eden mpe babandaki boumeli na solo na bango babwa kamaki libanda na elanga na Eden te bakolaki mpe balongwaki na ndako na koloba mpona molende na likambo oyo basalaki esengeli totonda Eve yango ezali litele na ndenge moko na litele na bamormo yango moko na solo mokanda oyo ezali na Kristo na mapata oyo akoya mpe mokomi na yango azali Mathieu Fox azali na nisangu moko na katolika oyo akomaki sangu na eglise episcopale ekoki kokende kozonga ezali solo likambo moko mokanda oyo ekomami na ntina na eloko na bule mpe yalo na biso na yango kotosa eloko na bule nini eloko nyonso na bule bikelamu na bule mizoto mikili mbisi minene maloba mabele ezali nini wana Mateo na pan alobi lisusu nini ekelamu elingi kowanga na ete ezali libanga na ntalo na libela lipamboli na ebandeli elingi na nzambe moko ezali boumeli na ngai oyo ete kaka batonde bawangani bonzambe bawangani Kristo na mapata buzoba moko wana ezali sangu na katolike soki makanisi na ngai mazali malamu ntango ekomi na kotika ya Yesu na kala mpona koluka Yesu na mapata yango ekosalisa mpona kopanza losambo ebebisa mpe mangomba mabomba mina lokuta na ntango na biso eyebani na bato nyonso lokola mateya na botelemeli mpe eloko moko ebyangami Christofascisme bongo nani alobaki lisusu ete bato oyo bazali bafasciste ezali likambo na ntina te bongo bato baoyo bandimi biblia bakomi bakristofasciste bakomi bakristofasciste nde soki ondimeli Kristo na mapata wana nde ozali malamu alobi ekoki kozala ete tozali na mposa na konsili na sika na lisanga na mangomba ekosala makala mingi te wana ekozala mpenza lisanga na mangomba nyonso mpe ekozwa bwanya nyonso na mangomba na sambele na mokili sikoyo bokanisa te ete Mathieu azali moto monene te azali moko na bato minene na lingomba Kristo oyo na mapata akosala nini oyo akosala akobongola lolenge na biso akokonza biso na bosangisi nzoto na mozindo elo ezali na ntina mpe akosala lisusu nini elambo elaka na mposa na nzoto na bo mama ezali na bo mama ezali na kati wana ezali bongo na losambo na nzoto na moto na Isis ezali liboma moko na lolenge na lingoma na moyenage ezali mpona kobongisa mokili mpona koya na Kristo moko na mapata komonisa lisusu na Kristo pe na solo esengeli molimo yokana na makambo na molili wana nde Harry Potter na makambo nyonso wana ekokoma botala elembo na loboko na Marie na Grand Prix ye azali moyemi oyo ezali kopakola langi na bilili pe lisusu ye apakolaki langi na fourmi mpe nyonso wana J.K. Rowling azali mokomi boyebi ete bankombo basalelaka ezali nkombo na bademo bankombo na solo pe ete azali koloba makambo na basubliminaux kobomba maloba na ndakisa moko na bato abyangami Blavatsky na esika na Blavatsky na solo yango ezali makambo na molili na ndenge na likolo balobaka na biso ete yango ezali ntina ezali na eloko te bobele ntina na Satan moko na maloba minene batangaka mingi na mikanda na Potter ezali la chrétienté aujourd'hui ezali bongo journal na Billy Graham mpe balobi Harry na baninga na ye bazali kokolisa molende komipesa mpe mposa na komipesa mbeka moko mpona mosusu mateya na mabe te na ntina na mokili na lolendo kasi bazali na elembo na Zeus na nzoto na bango bongo lingomba na nouvelle age balingi kosala nini balingi kobebisa lisosoli na kokotisa ndoto mpe bimoneli kotala minzoto mpona kosakola liboso kososola na banzambe kososola na milimo kosala zonga kosalela nzoto kobwaka mbese kobenda na makambo na molili kosala mbeka na bato kosangisa na bule na nzoto mpe losambo na nyoka yango wana nde na mobimba oyo balingi kosala bakosala yango ndenge nini bokoya na lolenge na kondimama bakolongola na mateya na liboso na makanisi na bandimi bakosangisa mateya na sika bakobandela ndimbola na maloba bakobandela makomi na makambo bakopesa masolo na makambo mabombami bakokotisa bandimi na lolenge na sika na kondima bakosalela bindimeli bikokani mpona koyanola na mituna mpe na kosengela bopeto ntango nyonso bakosenga bopeto makambo nyonso makozala malamu
bato na kati na minene na makanisi bakokani nde na oyo maître Moro ya maître na Venise ba oyo minene mbayaki lisusu maître Hilarion maître Saint Paul oyo bakanisaka zongisami na kati na nzoto Serapsis oyo elingi koloba Seraphin bolenge na moje Mahashohan na suka maître Jésus oyo na solo bakitisi epai na Kristo buzoba ba maître nyonso mosusu na loboko na bango na mobali kasi soki ekomi Kristo bakitisi ye boni ezali kokamwisa te komona ete babongoli Biblia mpona koloba na esika na molimo na Yesu na kolakisa ete Yesu na Biblia azalaki kosimba na moto mosusu te na solo nsima grand maître Kot Homi Lal Singh nde na suka Maitreya ye oyo bato nyonso bazali kozela Kristo Bodhi Sattva Imam Mahdi Shri Krishna Saint Patrick molakisi na mokili sikoyo moto na ye to molobi na ye na mokili lelo azali Benjamin Crème. Benjamin Crème azali moyemi mpe atikalaki ntango molai moyekoli na bwanya na bato na kati na Grande-Bretagne akomi mokomi mopesi monene na maloba na ntina na boto kotombwama na Maitreya abotami na Glasgow na 1922. Benjamin Crème abandaki kotanga boyemi na mbula na bomwana akomi moyemi na bopakoli langi na solo mpe na style moderniste sima site web na ye soki bolingi ezali na ntina monene nkombo na yango Cher International na solo ekangami na boyokani mingi na nini na site web ebele na bakatolike azali bongo kaka Jésuite mosusu wana ngai nazali na biyebi na boyebi Benjamin Crème komona na lisusu na Kristo mpe na bametre na bwanya 1982 lingomba na ye centre Tara ebimisaki mayebisi na makasa ebele na bajournaux minene na mokili mobimba na koloba ete Kristo azali awa sikoyo mpe alobaki mangomba na bakristo balamuki mpe baloge na bamason bakosalela mpona ntina na kopesa mateya na bato na mokili bongo mangomba na basambo bakosala elongo bokabola na bandeko na bino bozeli oyo na esengo mpe boloba na bango ete metre ya moninga na bango ndeko na bango mobali molakisi na bango na kala yei tolanda bilili oyo metre mpokwa elamu baninga na ngai na talo bobongama mpona komona ngai kala te na kolanda mateya na ngai koya na ngai ekomi pene molakisi na mokili na lingomba na Nouvel Age na verso Buddha Maitreya azali kofanda na Angleterre utambula 1977. Buddha eleki mbula nkoto mibale na nkama mitano apesaki biso lisakoli oyo ete na ntango Buddha mosusu monene akoya na mokili Buddha ye moko na nkoma na Maitreya oyo akopesa mposa na bato na mokili mpona kosala mokili moko na kongenga na olo ndenge atie yango na bosembo mpe na bosolo yango nde Maitreya azali koya mpona kosala kati na bizingeli na biso azali moko na bato na Asie afandaka na Londres afandaka kuna lokola moto nyonso mpamba boye na miso atako bato bazali na ye bayebi azali moto bayebi azali moto akeseni likambo nyonso na ayoki koloba na nzela na ngai akoki kosalisa ngai akoki kobikisa mpe kosala nyonso bongo azali na mutuka lokola lininisi na mokili esika wapi akoki kotalela alobi na ngai nazwa band cassette nde nazwaki oyo moke na maboko mpe abandaki koloba makambo nazalaki kozongisa na microphone mpe butu moko nsima na sanza misato eleki kososola na biso nayokaki mongo na Maitreya mpe alobaki moke ezalaki polele mpenza alobi nazali koya ngai moko ekozala likambo moko na nsomo oyo nanu mokili etikala kozwa te ebongi tondima mibeko to kobebisama kobendana oyo ezali na bokeseni na mibeko kati na mboka na bazwi na babola ndenge ebimisi kati na bango mposa na etumba na misato na mokili ekozala guerre nucléaire mpe ekobebisa bomoi nyonso na bato minene mpe bato mpamba kasi ebongi kopona tozali kobianga bango esengeli tobianga bango liboso baya na radio mpe na batelevizio nyonso na satellite na mokili mpe na mokolo na maloba wana ekozala makambo monene mpona bato tokomona elongi na ye na bitando na televizio nyonso bokolinga televizio kasi akoloba eloko te mpe bososoli na ye mpe makanisi na ye ekokota yango moko na makanisi na bato nyonso akoya na makanisi na bato nyonso na mokili mobimba mbala moko kaka na kotala ye boy botala pole oyo ebiangi bino na kokota na ekeke ekoya to
na mongongo na seko suka na pasi boyini mongongo boyini mongongo wana mongongo na ndenge wana te botala pole byangi bino na kati na mikolo ekoyato mongongo na libera suka na makambo buzoba na boye ezali bongo te akomona na bitando nyonso na television koloba na makanisi na kotala na kaka na moto nyonso mpe bato nyonso bakoyeba ete bazali na bosangani banso na yeto eloko mosusu mpe mobeko na bokaboli na bozwi ekondima makambo tosilaki koloba oyo ezali likambo mosusu te ezali kaka mateya na Eglise catholique romaine eteyami na makomi na lingoma na Moyen Âge komona na lisusu na ba maître na babwanya mosala na metreya makambo nyonso wana 1977 batunaki ye ozali na likambo na koloba na ntina na tata na bule na Rome alobaki maître Jésus akozwa kiti na bokonzi na Saint-Pierre na Rome likambo oyo ekomi mpenza pene alobaki na 1979 kufa na pape Paul VI kufa na mbalakata na pape Jean Paul I nsima na sanza moko na bopondami lokola pape ekomisi yango pene koleka kino pape oyo pape Jean Paul II akozala na suka ndenge moko na maloba na Marie message 53 alobi mibeko na nzambe nazali mpe mposa na ye na liboso kofandisa kimia ebandeli na bokaboli kolongolama na bosumu mpe bobangi koteyama na mokili kokotisama na mabombami kopetolama na mboka nyonso kolongolama na bikangelo na mboka kobimisama na lolenge moko na boyebi mpo na bato nyonso eyokani malamu koleisama kitoko ndako kitoko awa alobi te ete ndako yango ekokabolama bolamu na nzoto mpe boyekoli kokoma na mopepe kitoko mpe kobatela yango bosemo na politiki mpo bato nyonso mpo ete nzambe na kati na moto azali kongenga na kati na bino nyonso moto na ndenge wana fandi wana ezali maloba na nzambe to maloba na nyoka azali koloba lokola diabolo alobi lisusu nini boyebi na nzambe ezali mingi na tina te mpe likolo na makomi ezali kobebisa makasi na nzoto ebongi kozwa kaka litere na bolingo mpe komela na yango alingi biblia te azali na ntina alobi nasengi bino bondima lolenge oyo na bososoli soki ekangami na liloba nyonso na biblia mpe opesi ndimbono na yango okozanga likambo na maloba na nzambe bokanisa nguya oyo nguya ezala na bino alobi na ntina na makambo Kristo makambo na kolandisama almanaka ekangami makasi ntango kati na sikoyo na komonana na Kristo ezali mokuse boyekola kobelela boyebi satana azali koloba na koyanoki kasi soki tolobi Yesu alobi nazali koyanoki mokili elobi nini po wana ntango molai te oyo ezali kobelela na monene na kotanga libondeli mokene na bango busoba oyo te soki bokaboli ezali te bosembo ekoki kozala te soki bosembo ezangi kimia ekozala te soki kimia ezali te mikolo ekoya ekoki kozala te na nsima makulusu na mabombani mabandaki komona na mapata mpe mbala moko amonanaki mokolo moko azalaki wana 1988 nani azalaki kobenda ye bilili CNN mokolo na CNN Ted Turner azalaki franc-maçon na degré 33 ye moto azelaki mosusu mpona kobenda ye bilili nde amonanaki wana elembo na ye yango wana botala elembo na ye ezali mobimba na molili bokozwa swastika bokozwa monzoto mpe sanza mpe ekulusu mpe kosangana na mangomba nyonso na sambela ndenge amonanaki na 1988 abikisaki bato nyonso azalaki na nzete na izope na loboko na ye mpe bankoto na bato bazali kofukama liboso na ye mpe bazali kosambela ye lokola nzambe mpe CNN elobi alimwaki na mapata lokola moto na molili nsima amonanaki na television koloba bitando na television bilakisaki kaka ye na États-Unis mpe na mboka misusu mpe na Australie Yesu minzoto na television na Amerique nkama na batali na television balobaki ete bamonaki ye komonana na ye mbala ebele na 1998 ezalaki na Chypre, Islande, Argentine, Russie, Mexique na mokili mobimba na Autriche na Canada boyebaki yango 1er mars na Toronto Blanca Melo Oregon komonana na ye ebele na 1999 na Croatie wapi amonanaki na bato nkama moko bakristo na Chine epai na bamusulman epai na bakristo na Pologne nsima epai na bamusulman bakristo na mozindo nkama mitano bamonaki ye nkama na ndambo wana boleki motuya baoyo nyonso balobaki
ye Turquie amonanaki epai na ba chrétien epai na ba musulman na Maroc na 2001 amonanaki na Argentine na Brésil na Inde na Pologne na Chine na Nouvelle-Zélande Patagonie boyebi kamona makamona komona na oyo nyonso na Mexique amonanaki na stade mpe bato nkotumisa to na mitano bafukamaki mpe basambelaki lokola Yesu Kristo likamona ntina lokama na ndambo nkama mine lokama na ndambo nkama mibale na 2002 amonanaki na Paraguay le 24 février epai na bakristo nkama mibale mpe cher international bazali na sango moko te na komonana na ye utambula wana koya na mibale na Kristo tokolobela yango ekosalema elo Biblia na nguya mpe na nkembo monene mpe akoya na mapata mpona kopesa etumbu na bango nyonso baoyo baboyi koyeba Nzambe mpona kosikola bato na Nzambe azali koya na banje na ye lokola mokalikali ekongengisa longwa est kino est kino ouest miso nyonso mikomona ye ekozala lisekwa Yesu akoya mpe liso nyonso likomona ye elo Biblia akomona na television te mpe koloba na bino na nzela na bokambama na makanisite eloko na bango ezali na Biblia te moto moko na lokuta akoya kasi Yesu Kristo akoya na mapata na likolo miso nyonso mikomona ya Apocalypse 1:7 Apocalypse 22:20 matato ni na makambo oyo alobin ete na koya noki amen bobele bongo kolo Yesu oya nazali kolika ete mokili ekoki kokebisama mpona kokosama te na kondima bamasia na lokuta wana balakisi na lokuta bawe bamitie bango moko lokola banzambe nzoka bafandi na boumeli na masumu na mokili oyo wana bazali koumela na bozwi mpe na lokumu na mokili mpe bazali kopanza makambo oyo nyonso na kolika ete mokili ekoki kokebisama na kososola ete Biblia ezali bobele elika na bango oyo ezali etumba monene na kobundisa Yesu Kristo mpe ye lokola mobikisi esengeli alakisama Nzambe asalisa biso tosala yango amen.